le monde est tranquille. Maman asa kufa ya batu asaka na mwana Koffi Olomide asa na bani musuba sali ya basi na mwana kama Marifa na mwana ka mususu Joniko Tuturoba na mwana ka Sandra Kazadi ba Christophe Kazadi. Est-ce que bakoko ndi wa mama na bango koko na bango bayoka ke ya na bango yo oyeko confirmer que confiance ako bimanaye. Mais c'est quoi ça au juste? Est-ce que ce monde a été toqué pénal loin? Non, on a toqué on a commencé à sous batouter. Pour tout ça ba congolais on te mona ganyo so bien. Tout zongi likamba fali poupa. Oh kundele est-ce que bato nyo so to makambo wana mukolo Koffi Olomide asala ka geste wana est-ce que qui était là? Babota magina. Bazala kinan. Ba yebaki ressenti ni fali azaki na l'époque wana. Ma mususu lelo fali azaki na ba moyen o ya azaki na l'époque wana te. Une entreprise nyo so ezalaka même ba soda ba la so akufeli tatena maman ba pesa quand même cercueil ba pesa na mutuka. Ba société nyo so qui ça ça fonctionner bongo. C'est lelo. Mais à combien plus fort la musique? Ce qui muta ça là qui mutelo kwa ndengo wana. Bon, siko lelo bozo ko on peut ça netini. On peut pas réfléchir comme ça des morts. Ce qui ndengo wana. Tout que ne kotuna ba société nyo so ba kundela ba to misa ba to wana ba futa lelo. Non, on peut pas réfléchir comme ça. Non. Mais au-delà de tout, mais c'est Koffi Olomide c'est un parent. Est-ce que gars, moi sur Azofinga Koffi Olomide na la nina ebi comme on a été. Est-ce que so tozu Didi Stone wana kaka, to telemisi aw, tozu moi sur la pesi bango papier na biki. Bali bo sala kaka CV. Pour ça bino na musala. Est-ce que moi sur na olala o te Didi Stone oblimakei? Mais non, pourquoi to kozala na bo moto lisusu te? On peut tout tolérer, mais Kofinga te sauf de l'injure. Il est responsable, il est parent. Tu critiquer la musique, tu critiquer la action, ça les amala mouté, n'est pas tout tungisa kaye, soka tungisi tout to tungisi. Mais ya Kofinga le rôle la maman naïe, na moni attaquer plus loin que kutu Koffi. Alala na abimana maman naïe pour la c'est un peu vulgaire. Est-ce que bloquer na télévision ko le bam? Est-ce que tanga za sala makamona nana sana preuve? Nana sala ka simba kila ke makolo sibenga boko. Et puis maman, vous avez makamso to ke na ko la ventir. Mais ce sont des déclarations très graves. Mais il suffit tout le monde est tranquille. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. C'est Congo Révolution News avec votre humble serviteur que je suis. Je suis très heureux de vous tout au début de cette émission comme ça. Nabinuto Bolinga Rabiso, les Maratés pour soutenir grande chaîne Nabino, mais ainsi que votre émission décryptage. Il est là derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Marno Tunga, merci beaucoup mon petit frère pour tout ce que tu fais pour la réussite de cette émission. Merci également à vous tous qui êtes déjà abonnés, mais si vous ne l'êtes pas, l'exercice est simple et gratuit en tout cas. Au s'abonner, il y a un fait au s'abonner et puis au partager. Donc, meilleure façon de soutenir Bisso Yangoana et puis commentaire en tout cas, on en a besoin pour faire avancer ce travail. Il est là dans cette émission, un habitué parce que chaque semaine, tu es marié, parce qu'avec lui, tu balais à l'actualité, nous de manière globale. Il est là avec nous, imbattable de Chourangoma. Tu es sur les lois. Donc, on a au Longoli, Mro, oui, on a Igo Boss, mais quelle intention?
Non, mais ça, tout ça, quand tu as mis qu'il est, tout ça, malgré Mali, les comment il y a déjà faut protéger Bana, protéger Nzoto. Tu te vois déjà comme déjà bah Congolais, bah protéger Nzoto dans Mali, parce que mon délo, tout le monde a un film d'Eric. Tout ça, mais tout le monde d'Eric. Allah, Charles, mon délo là, ça Nzoto le rôle à quoi, après il va aller à Mali, parce que Mali les persagandé Nzoto après comme côté comme beto, on malade débile, parce que biso tout le climat tropique, tropico. Le sogo yena oya ba oya oh là là. Mais il faut que la prida Mali les bando bana bola tsabana bana bien à l'école partout bozali bola tsabana le bana ba warate ba ki parate bongo bola tsabana bien m'en fous merci mingi na yo jo matope na ebisio merci d'abord mingi na bande ko sozo la nanga hymne national les anga ratio yo mikolo ba nyosu faut revoir bureau non il faut renouvellement et abonnement oui merci mingi d'abord na bana nanga na linga bango mingi partout bazola nanga na monde bana nanga Carmelia mes jumelles bana ona nzabe mtape sanga bango na loba chaque fois phrase est dérangeant pour papa nanga zara soute mtatuna nga phrase singa me bano ba uti wa baraso ebimi wa biso na famille makamwane zate ngabite nzamba yaka kusala makalo ko le koti boye ko zalaka ya solo bon nzamba opambola yo bango donc merci mingi na Carmelia mes jumelles Chrisivimbo m'a dit Miss Univers vraie chérie très très intelligente Melvin Boma Bois Noir aînée de la famille, très très intelligente, et puis Denicia, la plus belle. Moi, on a la plus belle Denicia, et puis Blessing. Merci, Mingi, Nabandeko, sur Hollande, Bisso de partout, c'est net, moment, surtout, Bazana, Europe, États-Unis, Baonyo, Bazana, Chypre du Nord, Chypre du Sud, Bazana, Maroc, Bazana, Brésil, la Turquie, la Grèce, partout, place Bozali. En tout cas, Tolingarabino Mingi. Merci, Mingi, na Ida Okapi, na Bruxelles. Je dis 3 fois restaurant. Maman le pango ya Bruxelles. Leisa Melissa bangonde balibalinga balinga te ba vengwanda basi balié déjà. Merci mingi na Ida Okapi pona musalam na osala. Caroline Tindi petit na Brésil. Festile de mona mwasi moko ya bien na Bricadero. Yewana et puis tozana Jonathan ambassadeur à Nicaragua confirmé et reconfirmé. Jonathan vraiment ambassadeur à Nicaragua na Brésil. Merci mingi na place Bozali ambassadeur à Nicaragua. Merci mingi na BBC Fungula na Louvière veut dire Jeep mo zotambo na ndazana Fungula mais quand Fungula bango na Louvière po makambe kele moi malam. Merci mingi na pasteur Gilles Tulengi champion makwaya na Brésil champion toujours bio maizanga te do mazé petit ngana zo ki ma théâtre to yado sim noir bengela nga yado ko ya o ya sim noir bengela nga yado to la posa no mais na lobi ndenge nini soko boti o kimi na théâtre ezali kambo ya tala ezali kambali kabo ezali kambo te mtu aboti ndai bimoteli kabo bungi ndingini papa pasteur abota kabazaka ba pasteur maman pasteur maman do mazé place ozolanda biso na bana mbote belé Amédée Matonga na isa petit moko na lela donc mbote mingi na États-Unis place olandanga Amédée Matonga mbote mingi na place olandanga petit nanga Bebron kulefuka merci mingi Djerba petit nanga Djerba wa Djerba mbote be na États-Unis onoka panga na bossa noté papa ba question ça eu ba réponse ça le 21 tous en Belgique anniversaire et puis ouverture il y a shop à Mounene il y a sœur na biso Eunice Band de la fleur du jour et so donc ne on a dit il y a marabatou nenge c'est et so banda bali na ebisio et so vitel caméra na mida kaka il so ko bolingote le 21 vraiment na kozana loswana to kozala kuna to kozala biso mbale maman Eunice Band bongisaka makamdenge za la rapport na kozala wana ya solo te yeli bongo sondenga solenga ato bengi na téléphone ya moi c'est soko ka commander sozo yamba te papa ça la calme début ko retrouver bolingo na yo mais za na ngokala la lingi na ibandeli bopia numéro na yo ne bandeli kaka boya pe opesa ngo so na suka po batungisa nga trop non batungisa ko te d'abord boko lukanga na TikTok na bo s'abonner na commenter na 1000 abonnés na TikTok mais banda le gars déjà 1000 bosenga ngambo bopesa ngambo ngote ni dim ni offrande lini de ba offrande volontaire sangate mais beaucoup ne ko s'abonner à TikTok na ngai l'imbattable chura mboma kende wana ka ko s'abonner au sala nini iso coûter au tracteur te pour s'abonner place aux aina mboka so zalo linga mettre chura shalana izaka kende ko s'abonner kuna et puis numéro na ngeza plus 33 na mokili nyonso zali plus 33 7 51 51 77 80 0033 7 51 51 77 80 point 77 80 pour 97 ko batoche 97 do lingo apolo mo wanate merci mingi na bandeko so balandi biso vraiment bo fa na ndako papa maman bo benga na boyo ka réflexion ya bandeko boyo ka ndenge bandeko bazo kanisa on peut voir autrement la voix des sans voix troisième voix ya ngo ezoloba il faut boyoka kango mingi ba service ba nyoso ba dans le monde entier il faut mesana koyoka biso na ndeko nanga matope parce que
nazomona classe ezosala émission ezosala osentir penaki bato bimisa yo oyo ekozala nango imbattable nga ne bandele boyo permettre ngai na saluer bato mibale kaka pour les net nga ça fait un moment que ngai na ozoboka souté ba revoir bureau en tout cas n'a souhaité bonne guérison à ma maman chérie. Ah, ben c'est ma mère azako bela. Tenzamba otala. En tout cas. Na ibisa ko bato bazo sakana bato bazana ba maman na papa na ba. Ba ibi valera maman na papa te zela moko bazala te vona kana téléphone ezate o comprendre que loko mozo sanga pasteur akosa ko big prophète akosa ba. Bonne guérison en tout cas à ma maman chérie et puis le 17 octobre anniversaire il y a mon ananga Joanna Maréline Matope Ombre Jaune. En tout cas joyeux anniversaire Ombre Jaune. Donc en tout cas d'avance déjà bon anniversaire à toi ma chérie. Papa Tchoura est là et puis on va penser à toi. Maman. Imbattable. Imbattable. Le Mario Ma. Ah! Vraiment merci Ming. Bien sûr. To bandi na biso to soki c'est ce que chapitre on est scellé, générique est scellé. Au moni ki ba candidat ba baksa makaka. Tout ba candidat président bazo baksa makaka. Na ba pour na ba à une certaine époque to mona ba Oscar Kashala bayaka, to mona ba to ndenge na ndenge bayaka ba che combat bayaka mais na tout repet to moni ba visage c'est ki zo baksa. Yo ozomona babilogi bakisami on ezakaka miso makasi ndokete qui ne risque rien à rien peut zapenda ba candidature à solo. Moi je crois que ba Congolais le place ozo landanga na ndaku partout boza na ville à Kinshasa na Goma na zo saluer non bazalendo. En tout cas, force wana, merci mingi neloko bosali biso. Bolakisi biso ke armée congolaise o to monaka bandeko nga baluba za ko tambola ko sala marche à santé wana tikala lo makambo nga ubandi ngai armée congolaise armée congolaise baluba za ko sala marche de santé wana na minduki bazoko ko kim bazoko sala marche de santé na Kisasa metala batu bazana armée te bazana armée mate bazana ration te bazana équipement te bazoko kimisa ba rebelle bazu plus de 15 à 25 mboka comme ça, c'est-à-dire que les gens là sont découragés. Tala, kamere soka leki na kisaba da beti la kema boko, mais kuno mwende basali, kuna ezaka danger. Oyo mususu nani ndeko nani mutu sesanga azwa libanga na mutu bata este bazana mentalité moko biso tozana ngote Congolais za mutu akokumisa tala baninga bamoni que trop c'est trop to kufi trop voilà encore l'erreur de Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki ke abomi batu wana po baza banani ba o alobi baza ba force négative abomi bango plus de 150 bango na unité spéciale et à présence de la République. Yemo na oni alobi que non, oh non, il faut bakende. Mais bato ce que basali ratissage bazalendo, bande konanga onyoso basali musana bango kitoko. Yuko bisanga bato ba congolais te. Est-ce que moni le Rwandais wana? Ceux qui bazaki ba Rwandais pourquoi ba mort, ba blessé nyoso ezo le karaba ke soigner bona Kigali. Pour dire que ce sont des Rwandais qui étaient au pays, bango baza occupé biso, il faut bo armer bango. Ceux qui bako armer bango te ba utiliser intelligence sable muza za koloba. Zo lance, zo mbeli, zo machette, zo nini. Kenen na moto si la bateau. Ko armer bango il comme un peu sous forme de milice. Non, les pourquoi pas ko intégrer bango na armée régulière et puis ba Félix azo ko katé parce que makamona ya ebi o ezo le kawana. Parce que ceux qui pour na armer bango c'est j'ai mouké. Pour battre basali makamandengo na force banango ba récupérer bibunde la binemi yango ba bundeli ah bandeko nanga Goma bazalendo bandeko nanga merci mingi force à vous tous na bino ensemble l'imbattable Tchourambo un grand sportif de la place Nazawa la voix des sans voix na CPI na bino na leli bino mabe c'est ça des hommes. C'est ça des hommes courageux, c'est ça des hommes otozo lukana mboka basa la capable ko longola benemi na place olobi nga makamba candidat mon frère obi ke yo makamsolo obi nazo lingate matope batazo lando makasi na moni bilongi na tuni yo vous appelez congolais le rôle biso le rôle pe bango na tuni yo ils ont inspiré on emi so makasi ndokete c'est le courage to zaka ka chamu to bakata chance le repamba mais moi je crois que bandeko nyosu ba yewana na za na dévoler hein na za mutu na linga ko réfléchir na ko réfléchir comme on ebi ke ko so batu mena ko yana ko pesa batu menti maile mo muke en fait nga bakanda nyosu bazawana na zo mona mutu za makasi wana zate. Je remercie beaucoup docteur Mukwenge qui est un docteur absolu. On a penaza muto toko discuter na CV na yete toko discuter le côté il y avait un petit quoi ko ezoloba genre on a quoi intégré notion genre depuis 40 ans na Congo et puis batam muso son azaki mais ozo mona teke eza makamo eza mutu faut résoudre bon eza liboma Congolais zolanda ngai bozo parti bo katela bo pesa ba Congolais nyosu oya IDPS bandeko nanga limité sous-bois bandeko nanga nyosu baza bazo kanisa makawa zolo na télévision wana ba yoka show ba shole des médiocres des politiciens médiocres des commentateurs médiocres Yesu Kristo mwana nzambe abotami balobi banda abotamaki a se présenter ki kaka na 11 ans na temple après on a bungi aye komona na 30 ans 33 ans akufi c'est quoi ça qui va il faut retourner à l'église catholique à Bissabso archive
azali kaka na mboka na bango azali kaka wana soki mutu alobi na bino que j'ai fait 4 ans c'est 40 ans c'est 40 ans de métier comme docteur on les a makaniso yo kanisi eza mutu aza mayela ko réfléchir bon mona mais papa ce qu'on a lobby hein soki nga na sala par exemple 20 ans na poto après avant 20 ans na zaki ça et bon, si vous avez ça, vous avez ça. Mais vous avez 20 ans à poto. C'est 40 ans na Congo. Non, azalaki 40 ans de travail, papa. Bassin Arabiso CV. Yo moni mayi mutamayi le soka à lobby likambe comme le quoi buzoba. Bon il a ko finga été, bon il a ko bébé, bon mais ko comprendre. Soko ke ko tika CV no yo na musala ba Arabiso ni. Bassin Arabiso nombre au sala ki nini? Expérience à combien d'années? Kasi yango 40 ans na ye azoloba. Mais lingo bateka lingo azaki quelque part mais tu peux réfléchir boy ponani même si to lingi mukwengete même si tozo mona ke azana profil a bien mais tu ko koloba tout ponaye mais il est prix Nobel de la paix il est intellectuel azamuta mayele donc azamuta to douter ko daye te na ba capacité et puis na sepeli hein azape mayele oui na beti est-ce que makambo mukwenga lobby le kuta lobby parce que monsieur Félix Tshisekedi qui est le président actuel du Congo na Bruxelles est-ce que tozako za na Bruxelles là azaki na adresse ça qui n'adresse des comme monsieur pas bateau tout le monde est passé si ko yazo finga azoli nga abeta apesi loko na munoko bato abeta passer muninga yazo bosana ke bata poto bazo bayebi asaki pe na adresse c'est comme sous madame pas adresse c'est comme sous yekuta za na malchance parce que yaza ko vivre na allocation familiale ya moi si na yé moko alobango na top Congo et puis na kisasa asalate et puis azana adresse azaki na adresse familiale il y a la différence papa aussi comme président de la République. Il faut y avoir nino ko loba na ba adversaire ko pesa bango maloba te parce que biso zali bana to maele ko le ko to mona makambe belo to mona mindele to ko remettre en cause alors il y a bêtise trop donc quoi qui perd azaki na domaine wana médecine na bati na niveau ba prix Nobel et tout mutu mo ana tira sur yete c'était la fierté congolaise mais on continue la politique pour que politique za monde ba il faut le kuta il faut donner yango na solo baboy muta komisa mukwenge prix Nobel de la paix mais justement on a zaki na domaine na avant qu'il y a côté na autoroute à côté na autoroute au moni à côté na autoroute il faut des valeurs même si muta oui bien ate ennemi na yo lingi été mais ceux qui les longs de tout ça la boy na mbongo yo posa na mbongo mais toza na architecte moko kaka aze ennemi na ngai donc so linga tongela ndako tongela ngate oh na opese mbongo tongela ndako to solate akotonga ndako pa osala musala na ye omoni là où il y a les pommes des Congolais soki ngolo to solate oza mere ce n'est pas mayele to solate to ennemi na zo le kananzela na moni okwe yokufi na koleka to na kosala musala malgré to solate mais il faut secourir d'abord pourquoi secourir malgré bolo banarate pour so banga ba robot le ordre de mais ça c'est sermenté donc c'est ça les pommes dans le Congolais mais c'est Félix Tshisekedi dans la leçon morale o yakope sabatu moroté yete mutu musalo makamana za yete parce que tout le monde connaît sa vie o ye moko étalé to utara soki to solo balelo candidat na goya wana candidat de l'étranger candidat étranger mukwenge je le salue en passant belé na to pese ba fleur belé za na chance de belé mais c'est faille ou pareil aboya ki makambo na lobaki na yawa akoya yaza abuta aza mutu moko yaza mutu caméléon donc yaza lokola ningi non non o balobaka arru versatile nani Marie Le Pen alobaka nini abe yango nini non oui non oui do aza bongo do aza mutu moko oyo bokolo wane oui na midi na poko komi non siko awa ya zongi na makambo est-ce que babongisi seni biloko ya lobaki ko sortir de crise c'est pas ça yango mais c'est les mêmes machines appareil machine au cas di mazali mi par Félix Tshisekedi Tshilombo kadima cour constitutionnelle kalonji mutambai kam bakokuna yo failli le gagner mukwengo gagner bana ba gagner na moni bozo saka na Félix hein de tozui Moïse Katumbi bato bakama kutu pona nga ba okama nazo kama nene candidature ne tshatu mais bango batapepe ba benga na yete tango kabila babenga na yete ba penalty babenga na kasa benga na kasa la candidat pour nani ba ba kasa étranger azaboy ningi na tango kabila za étranger le bali ba comme ça na première dame ça aza bato ba na linga tu na bandeko bazaki na FCC na bandeko na Congo ningi na 18 ans kabila bobenga na ye bolobi aza étranger a kota kutu na candidature te bobenga na linga kota na mboka mo wemenda benga na ye Misko ndenge nini wana zalaki étranger siko awa nde bolingo comme c'est fils du pays non bakenda na makambe ngati da ye makambe za moi flou trop ye déjà na zomone za déjà ye moko ayeba data kotisi candidature ba olongola ye kaka troisième mutu na mona nani
nani susu ba Délice Sanga bazali Délice Sanga zali bon garçon on a dans moi ça ba Théodore Ngoyi bazali tala moi ça y na Yves Matayo moko est-ce que comment poser problème asa papa wana mwana na ye d'abord et ça d'abord biloko tobenga papa on a ça pédophile mwana on a ça majeur révolu mwana on a ça majeur oui bien sûr par rapport à Moula Théodore ça majeur révolu il y a Moula Théodore Ngoyi non mais faut il me photo ka personne comment comme na biso un mineur boloko la moi sinon na candidat na zo mona za mineur ngala moni bongo na ite so congolais mona monde kola na kati yom to mona ka kola na kati donc Théodore Ngoyi je le salue mutu nani susu nani le père de mère te wana za molekinzela Noël Chani aza ventilé aza américain akina mère ya mannequin bon oya chakise maman moko zakolela na mwana boyo oya au moins que tout ça la bateau ça na ba problème d'abord familiaux parce qu'on a beau gérer ba famille mais ne pas gérer biso bateau donc c'est déjà pour nani soka de bax on se capable bakisa kaida musulani na mwana masa moya kina mwasi mundele boye comme on est na karaï bon nso tozo ba bangote Krex Kazadi kuta yeka aye moko aye moko ndio homosexuel ne mtana moi cité papa biso to mona maman sifa et moza kofi et moza son vivant est que yene président moi ça attention mais oui au moins pour la président au moins ba critère o ko kata ba grand en Afrique madame makamusu ça qui déjà président mais on a candidat faut tout l'accepter soit quand même maman à cause de la première dame Azate Rex Kazadi vraiment de konanga bata filer les belles bâties de les madame rapide parce que to ko ndi mato la sous na présidence Rex yo mo boulot hein comment ko ya yo mo sa moi si Rex Kazadi tete to c'est pas le voilà te le bilo mo na moi si na ko mo na Cameroun mundele lera mo yango to ka makameza la candidat de l'étranger na candidat il y a candidat étranger pour moi tous les candidats là la machine à Félix nazo banga ngotro mais candidat de l'étranger o ya zolo ba c'est Moïse Katumbi. Non, candidat étranger, pardon. Étranger, c'est Moïse Katumbi. Parce qu'il n'a pas tout baye wana na zomona congolais moko ta zate wana bato surtout. À part Moïse Katumbi, oh tout le monde le sait. Il est moko passa loba, tu disais que du comme to sambate Moïse Katumbi, même il est moko fort intérêt la ebike makamboyo ngala sina longwe. Avanda à servir moko na ndenge musu dozana besoin na ye. Candidat de l'étranger, mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et bon Mukwege. C'est là Kassinaya. To ba na Mukwege. Il y a une notion genre. Tant que Félix Tshisekedi on a sous-entendu on a libanda mais tant que Félix Tshisekedi azo que nous senga financement libanda a sali plus de 6600 voyages azo que lukani libanda yebisanga selo azo ko banini akelu ko banani non mais tout le investisseur on est un candidat banani oui étranger pour ceux que nous senga mbongo étranger ayi mo ba président de l'Afrique ba ça là ce sont des candidats des étrangers donc il y a un candidat étranger attends les soirs on peut savoir tout les premiers candidats étrangers c'est Félix Tshisekedi parce qu'il y a Zumbongo et ba qatarien pour la makamba diamant pe si on passe la couleur de masuki $20,000 sur $20,000 na so fait 20 000 so fait mo et le ko kuti ba 100 millions de dollars il y a pe ça on a miette candidat des étrangers ça Félix Tshisekedi et ça moutute comme ministère mobimbe ça déjà wana zoyo kawana. Et ça, on est dans le Congo et ça là. Mais ça confusion. Quand on parle du ministère des genres, c'est-à-dire automatiquement. Souvent dans mon arabe, c'est le ministère et qui n'a un genre et famille, voilà, genre affaires sociales, les arabes bongo. Mais la notion du genre, quand il faut parler de la notion du genre, c'est au bêtis na Google et observation notion du genre. Tout le monde a un apporté comique, bah linga balongo et ça intègre la notion que mon tout sera botami sexe et déterminé. Donc, il y a des fois à déterminer sexe. Nous sommes genre bandé la wana. C'est ça la nuance. Non, nuance c'est ça wana, oui, intellectuellement. Mais Félix Aloba on a tribune États-Unis. Au Bosani, Bozong on a tribune États-Unis. Il y a Félix. Bon, mon a yé mutaloba que tu fais ça la mandengona à l'empire mindela bi photo ça la ngwe ça la bongo. Comment na tribune États-Unis ezaki normal il y a loba yango bongo ce qui me kwenga lobi na Congo n'est comme problème. Qu'est-ce qui se passe? Na bateau à intellectuel. Donc Félix ça peut dire ça au tribunal des États-Unis s'il vous plaît. Et si quoi qu'on la coupe quoi gamazo mabiso tout ça n'a pas problème qu'on attaque qu'on bête la notion de genre il faut tout ça la ministère là oh alors que nous sommes agressés par le Rwanda c'est comme voilà coupe voilà mon camarade naï ce qu'on le dit comme maman pour y aller c'est son ami fiable c'est son frère c'est son ami la tribune c'est son ami fiable c'est comme le babinga ngo qui fait masque ba pende et masque fende zalaka hôtel ngo bozo sekana kati hôtel ngo beba kasi Félix parce que zo benge ami mazo ko ça va tout que non na kati zo bagaza ennemi non c'est son ami c'est lui qui a fait des fois aya na kisasa yo nani oboya Kagame c'est son ami akoko ennemi ndengeni donc ce qui a Kagame a pris à l'aise les pour Félix a na pouvoir pour ceux qui pris à l'aise ndengeni ba zalendo ba beti wana Félix azo chata ata monter
Donc, moi je crois que vrai candidat étranger, et ça y est, parce qu'il n'y a pas de qui secours à un candidat étranger. Mais docteur Moukeng, à cause de la candidat étranger, où est le problème? Il est prix Nobel de la paix, prix Nobel de la paix, ça na Rwanda, na Burundi. Et ça peut la paix, ça la famille Nobel wana. C'est normal, va soutenir rien. Mais ce que lobby théorie déjà. Mais attends lobby papa. Et ça les Cambo, biso va congolais, tout ça na culture différente. Différence c'est ça na culture wana. Tu peux parler de ça. C'est une parole de parole, c'est du smart pour le peuple. C'est dur, c'est ce qui s'est passé avec François Hollande. Tant que François Hollande a non, tout ça, botika bango basala boye, tobiraya beti logo leki. C'est comme ça. Mais ce que vous avez kunate parce que ezo kene mabe. Mais na monde lelo o eza ouvert. Na monde lelo nde tozotala mokili ezo kende boye. Eza makamususu, il faut otela ngona lisu mususu. Pour battre nos bazana ba lobby ba mbongo ebele mais lobby na ba occidentaux na ba américains ba Chine zo avancer ma mbona ezate voilà so kina ba Qatar ba Émirats tout ça ba zo avancer sans que bazana makambo na yebision ndengo ba zo avancer na ba na yebision ndengo de manière officielle ezate toute la coupe du monde donc là chez toi à la maison tu peux le faire mais de manière officielle voilà maïe en tout cas place ça c'est peno yango wana donc on peut parler ça à la télé mais mettre ça en application c'est nous et que ça la mater c'est normal et ça non normal. Mais au moni nani na moni John Numbi kaka tolali to la mouki to moni abimi. Est-ce que John Numbi lelo vraiment aza la personne idéale ou à cause de la donneur de leçons lelo parce qu'on a retrouvé des cadavres chez lui à la maison. Est-ce que lelo aza mutaro lobapé au nom du peuple congolais? Numbi Corneille Nanga Joseph Kabila batera misa to football lekana na ce pays. Faut ba na ko lekana na stade de Martyrs na Martyrs est-ce que ba bomai ba kimba banani wana. Mais bango ba memeli biso malheur lelo. Comment les gens il faut pas se taire. Corneille Nanga Félix a gagné au nom du peuple pour nous sauver plutôt comme la situation aux anotés. Ce que honnête na mutu na linga salani. Hier général Nombi comment aux autres que payer comme la drogue beaucoup de ça la mafia moko boina batu pour côté mutu les leurs le bagazaki na mafia à côté que par mafia. Joseph Kabila il faut respecter Bakor. Est-ce que Mboko est Joseph Kabila? Congo, il y a Lumumba, il y a Kasavubu, il y a Kipanvita, Congo, il y a Simon Kimbangu. Est-ce que Kabila va écouter Congo na kokuta? Et récemment Zoé Bela, Zoé na bango le na Yakoya. Zoé Kabila. Ayakoya. Donc bakuta Mboko est la Congo. Et ça y a mututé passer la encore que ngane na lobby. Là où je te rejoins maintenant dans la deuxième volet moko, na yebi ko pesa tout passe mais tu as réfléchir un peu ça. Parce que nous bien ko lobateke tout ça la boy, tout ça samboka boy. Au moins reto sagi na musée Laurent Désiré Kabila, c'est le même problème. Intérêt à Numbi ça nini, ce que l'homme boke baby par exemple. Il y a une question à se poser. Intérêt à Nanga eza nini, ce qui mboke peli. Intérêt à Kabila eza nini, ce qui mboke peli. Lelo nenge Congolo so landanga, to réfléchir na angle à troisième voie, attaque ba intellectuel. Nebi ke ba intellectuel ba landanga mingi na Vatican ba Monsieur l'abbé na pesi bino mbote belle place bozali ba ma sœur ba Monsieur l'abbé na lingara bino mi. Réfléchissons un peu. Ce qui manquait à Musée Laurent Désiré Kabila l'autre zongi na problème oyo. C'est sur le même problème. Musée Laurent Désiré Kabila yi avandi wana. Bande konanga boya ba Jean-Pierre ba kesa ele réunion ba se sanga ba kesa ele rebellion na Jean-Pierre Bemba ba ke ko luka ba RCD makambebele le place tozali awa. Isa place on bebi biso. Tozongi sur le même problème. Félix Azawana. On peut tout dire de lui. Il nous a fauché, il nous a mis dans la merde, il nous a entraîné dans la boue. Donc, Asali Biloko Moko Oyo, Félix a pési Bandeko Balou, Bafinga Bandeko Mousso, des pouvoirs de Saka Yabango. Bandeko Balou va se considérer le roi Bazaba Roi. Ba Oboso la et chef de l'État Zapona Batunyo surtout. Bazo Bangomoko, Bazaba opposition, Bangomoko, Bazana pouvoir, parti civil, Basalini, ni force du progrès, Betakabatu, Bazo Finga du Tongo Midi Poko. C'est ce que la boîte de cette gouvernement, ton ligne Félix c'est pour Nabakamwana, mais surtout tellement on a l'issue à Gomona. Bato va réfléchir. Nous allons revenir toujours dans les mêmes cases. Tout ça la boîte. Tout le monde qui a Tongo, Félix Tshisekedi Azate. C'est qu'on a à place ouana. Parce que Kabila on fout comme on a le téléphone, on va faire une bangonie. Normalement. Constitutionnellement parlant, FCC. Ah bah lui qui a 2 minutes. Il a changé déjà. Il a changé bon côté. C'est intellectuel, il a changé bon côté. Mbosso pareil. Donc, Numbi face terre. Corneille Nanga face terre. Joseph Kabila face terre. Bango misa tuana. Basa bakolo bakana mboka na biso te mboka se pesi bango ebele. Bon, bande kwazo la nanga ba congolais. To longola au-delà ya makambo to ko linga ba no so appartenance te. Na ça la congolais. Soki lelo
makambesa mi lokola John Numbi alobi ko changer ni soki makambesa mi lokola Corneille Nangaa alobi et ko changer ni soki makambesa mi lokola Ye Kabila alobi qu'il faut pas respecter ba corps. Qu'est-ce qui va arriver dans notre pays? Tous ces gens dans le pays amorcelés n'engo batozo souffrir batozo liaté batozo melaté maïezate. Il y a des problèmes. Vous venez encore batora ba yesu boîtier sous blocage moi je crois que bango nous a besoin de bango le côté. Il faut faire des terres. Ce sont des criminels de guerre. Il faut que bango. Mais quand tu as fait ce que tu l'ombo, biso va comment tu as chargé naïe. Tu as bien facilement. Pété les années civiles qui mané bien. Katine Braza kenaï. Élection déjà en non, élection, nous avons couru élection. Élection, élection, au moins que yosa mon. Tu réfléchir, boy. Campagne de Iban. Le autre, octobre. L'élection fait en mois. Décembre. Bah quitte, oh, il y a élection, comme il est dans le Bokani. Bah camion, comme mango, bah vieux, comme mango, bah bateau, comme pousse à mon bah cassou. C'est là. C'est la ba jeep oyo komema ba kit wana ba mboka nyoso esika ba okeno chaba ire na manino ezawa et ko sala mana combien de mois tout ça déjà le toile le 11 donc tout ça après to combien en décembre ça c'est n'importe quoi ils sont n'importe quoi na lobaki na batelo ko moko élection ko tika la ko sala te ba ye ko vanda wana po sala sous table race na ba vanda ne ba mesala sala ba 1+4 na bango 1+5 na bango. Mais moi je crois que tout dialogue mamba dialogue so qui Félix ça mutu moko congolais à malamu alobate na sina jio Congo et Pessingai. François Hollande sala ngolo lazana e calme. Afin de venir comme représenter te. Na vanda. Pourquoi le président lo ba change te loko? Parce que azana chance mingi te a gouverner mabe. A utiliser ba intelligence ya ba congolais te. A utiliser plus ba fanatique na ye na bato azo sala. Comment bato ba finga bato chaque jour na télévision, vous lui donnez des visas pour venir en Europe. Pour faire quoi? Donc ce lingo finga ba politicien, o lingo finga mama bato ndio su vision na poto au nom de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ça le problème. Moi je crois que place où on a troisième voie. Non, yo sakana Cheribe qui y a en attendant que OK. Comment ça sakana te papa mundele kuta kufa ambassadeur italien. Si le procès ça dodo seka. Cheribe nani o mususu chebe ya ba let's say chasser. Parce que John Numbi mamba chebe za na mutuna yeti. Siko batande ngwana baso ko bala biso balobi que non Tshisekedi. Non mais biso to bango to na besoin na ba ya voix na bango. Non. Peuple to yebi mabene batika biso wa peuple congolais to sila na Félix Tshisekedi très kitoko biso venez de aussi là na to a besoin force na monter voix na bangote ils nous ont déjà causé du mal et du tort. Congolais ça maïe na bi que et suit ba to monde ngoma flou mais réfléchissons parce que Mzee Laurent Désiré Kabila disait ces choses. Bande ko ba congolais ngala za congolais le ko la bino la livre est sorti ici à librairie les congolais mal compris Kabila les fils de Kabila les pères Mzee parce que ba congolais ba comprendre qui était azaki na vision mususu ya Congo. Lelo to kutani su awa to mona su batango baye parce que so boboyi bango rebelle ko kota su nambo. To so songa lisu sima. Biso to benga na Félix c'est très facilement Mukwege azali, Fayulu azali, ba se sanga bana bazali ba congolais o baza quand même moi ndenge moko bo. Tata Ponyo, Adolphe Mosito. Ah, ils ont le bakami pour le candidat président. Non ba za ba mi bi kasser na bango za mabe. Na lobi, o monisque scan ngeyinda. Soki oye ko sala biso to sala ka sécurité awa. Sécurité incendie, na saka sécurité na siap service de sécurité incendie assisté. Soko lingo sala benga kango olingo sala nini formation, il faut pas tout na yo casser judiciaire fait uta kisasa. Vrai ou faux? Même biso ka te ba service le ba comment tout nango déjà. Soko lingo sala makamba sécurité, o sala onyo soko aéronautique il faut pas casser judiciaire uta kisasa, bata la soko no sala gini. Soko bato ba ko ba président de la République, ba député, et c'est pas juste cacher judiciaire na bango ah. Tout ces so ba pourri, ba voter ba monter. Contre-campagne. Et si Monica Moutaouti poto, d'abord il y a une réalité na binote. Deux, aïe bien le na binote, aïe ka voter pour avoir un poto en dossard balai retour à kangi téléphone. Non, on peut voter la binote à mboka. Bah c'est ce qui est comme ça là. Parce que 1% a bien ça. 1% a bien. On va diaspora, mais il faut autant qu'on va après. Lobby. Toi là, Edgar Basali, tout ça, tu n'as pas Edgar Mokonzi. Là on a moni, bon, bref. Ndengomora komaki non mais tu rambo ma ça la ka analyse au moins que tu rambo ba biso à travailler à ça la service ba pompier awa oh non c'est nani c'est dit que nous mais obeta ba tu ba kao tu azongi la box atire ma analyse donc on a les to réfléchir mais tout cela boy il ne connaît congolais zo landangai akoye bisanga Donald Trump manière na comme la président de la République asa kacherte
nana évité que Donald Trump aza kachira bunda na baringa bakachira ba Goldberg banane et puis qui c'est dans la président des États-Unis Arnold Schwarzenegger comme gouverneur hein? Acteur ba film pona nini il fait la ndenge wana et pas ya Vitaly Klitschko qui est ex-champion du monde alelo aza maire kef lelo aza muta opé sa solution na Ukraine kaka bisoté parce que ya mona ngaka ndeto kutela toto sola ayi ba potentiel na c'est ça le mal congolais ndenge ni comédien lokola Zelensky aza lokola ba Jani wana zomona ba Jani ba po ba 2 minutes ba nani opesi na ngana ba Pikader na petit na musu amisi ba Kinal Maleko ba Kinal Maleko wana na boya basi biko lokota ba saka nemo mais il est connu pekisi à la présidence ya Ukraine donc voilà c'est normal Georges Weah azali footballeur mutabale mutalanda muta coupé azali lokola ba chancel même ba lokola parti yeye alanda ka bale mais tala ye ona comme président Libéria ceux qui tozo limiter makambo boy to ko même Nelson Mandela il fut boxeur mamusu ba baye barate avec mutabambuma oh donc pour na bango so sportif elingo lo folimi yango moni batu baza mayele mukena toye pona ko apprendre na mboko lo ba redia misi pour le bito zongo mais ngano toza David Doué aza parlementaire aza jidokat Didier Drogba comme ministre sport en Côte d'Ivoire. Quel na kuna musika na lobby nani David Doué plusieurs champions du monde Léo Tolo baza na parlement zo sala ni jido au sala jido comment tu peux réfléchir donc au monde le na zo na congolais ya mo ba sportif ebele ta na lo bakaboita bo za banda football et ça la bino passe tande bato zo comme sportif le pona bato sportif bazaka babandi Nasima Moutou Yozolia ya Telemi donc sportif azaka mutu moko quantité moko lokolo epola azaleka mutu mo face na abasala epo na sous-homme non ceux qui bango baza biso to zala bongote na mikolo ezoya non on peut pas être comme ça boko souffrir na biso boko ka passer mal bato ando bimisa pour comprendre que ngai moko kate il y a beaucoup de sportifs azola nanga partout dans le monde entier ils sont très intelligents merci beaucoup batame tu abo banga c'est qui dans ma case parce que na komi na point moko oyo un a moni vidéo dans la raison qui on balamoko on a moni sur moko boiseau dénoncé pasteur moko na Orléans le pasteur oyo ba on dit tous ba crédit donc tous dire kana ba fait bimarana cousine n'est pas à femme mariée pasteur pas à homme marié abimarana de on a moi pendant 12 ans c'est qu'on a ce question na ngana tout notre mboma ko bimana mutu pendant 12 ans on les sous ba jeter on bomi bina liba moi c'est namba bomi bina ko vivre est-ce que bano bota pina liba est-ce que bana bana mobali non je me suis posé beaucoup de questions. Où allons-nous dans cette histoire? Il y a koto ba pasteur, na koto ba sœur, na ba scandale au sein de l'église. Na lobate. Ceux qui na lobby, bato aso yango na lobby Jean Goubal. Cause na révélation, aux en avance par rapport à la génération na cause la mal compris ngaye. Tellement na za na révélation makasi na mona ka musika, na za mal compris na génération mais génération je va comprendre ma lobali to za ko loba pour le lezo ko kisam. Dans cette histoire funa za la sincère, na ko condamner ka pasteur en réalité. Mais dans le lobby, 12 ans. Azande konayo d'abord 1. Azande konayo. Yo obala. Osalakanda konayo. Que dit la Bible? Même si ba force yo. Lui conjugal et cause à la suyete et c'était de suir. 12 ans de suir na lui conjugal na mobali yo abala yo na mbongo. Oh, papa. Non, tout ça la quand même baïme. Ce qu'on a dit moi c'est malam. Na première année déjà fallait s'en bailler non que na première année na première approche ayo déjà bilengi nango na lobby ndenge nini ekomi c'est passé là qui m'a pasteur le lomu tutokolo makambo azo souffrir za mobali ya bala na mbongo wana c'est l'homme qui est malheureux de sa vie ba kotisi les poisses na ndaku ba kotisi les malédictions ba kotisi les mabe parce que mutu azo sala ngaza pasteur qui est ndeko na beau frère. Est-ce que c'est normal de ngona? Tant le banabino que boy yamba ba pasteur na banda kuna bino te. Vous comprendre te. Tchatu mama dit une chose. Na bossa habitude soko moyi na ndako na yo. Pasteur a yena sima na absence na yo, sans autorisation na yo. Aye ko luka moi sino makangu. Moi je l'ai fait. Le péché m'a humilié. Na sala ngona lemba plus de 10 000 fois. Na yena banda ka ba serbo ka sona na pasteur, mais na bimaka na mama pasteur. Ba na baza komera banda ka ba ya bandimi wana. Si vous voulez savoir si les Congolais que vous êtes apte, botika makambo oyo, botika makambo église oyo comme il laissait faire nengoy, jamais va botika la koyo que et les pasteurs maintenant, voilà quoi les pasteurs congolais. Na éthique na déontologie na bango lingolo ba pasteur. Ce qui va que funda na minto ba kangaye parce que pasteur aza lokola en Congo paraît-il. Mais ils ala ka bongo papa. Yo za lokola omoni bana basi ona ba se soumettre ka po batona ba tambola na kombo nzambe.
pasteur aso abika na ko beta histoire afina nga mutako ya tata che campagne to ba che afina ya bango te batu ba ya kolanda bango po ba ya kana komba nzambe. C'est là où les faiblesses de la femme depuis l'éternité. Puisque tu as écouté la voix du serpent, on a peki sakiyo, oyoko yoki, talawe koyela yo. C'est depuis l'éternité. Mais qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Yo, oyoki makamna lobaki na yo, moyoki voix ya mwasi na yo, okoti na nzela na ye, talawe koyela yo. C'est la sueur de ton front que tu mangeras, aux poussière, aux rosons à poussière. En fait, l'homme a zopé, ce qu'on a dit bibliquement dans la révélation, l'homme pas besoin de malédiction. Parce que tant qu'on zamba tcha bango na jardin, c'est là qu'il faut garder, pour cultiver, c'est la jeunesse. Et puis nzamba tcha, c'est qu'on a garder, cultiver, qu'on cultiver la colonne. C'est qu'on a tokate. Et puis poussière, nzamba a zopé na poussière. Azo qui s'est la poussière. Où est le problème? Mais mouton a zopé premier ezabasi. Babo te kana péridira la poto, mais douleur ezakak. On les attaque tout on dit mais c'est sentence moko oyo oyo la sabango que malgré venir à Jésus mais il y a un oyo veto de Dieu. Pasteur ozote ya bato oza na mwasi no pe na ndako oza pe na bana na yo et sengoli no kozala nango ozwaka ndeko na yo obimaka na ye au nom de quel verset de mon église. Mais tant on est sur maman bayaka na église na batongo tongo mona ba 6h 7h ngana mona pas pasteur moko na datanga komona ete azaki na bourger ba congolais bayebi. Pasteur moko kufa zaki na bourger boy mais pasteur na zaki bato so yaka 6h abimi na ye maman yako komba abimi na 9h si église bandaka 12h à sa kati ba maman na ta 20. Mais ça n'est pas normal parce que tu reçois la pire mot na moni belaki bato baza na nzambe te. Mais je te dirais c'est ça donc yango zo mona ngana na lingi congolais afungwama. Congolais comprendre que la Bible c'est autre chose. L'homme qui est en face de vous c'est autre chose, c'est un humain. Couper ça est pas fantastique, ça n'a pas faiblesse, c'est bien ça ka mutu lokola yo. Yo nozo kanise nzambe. Te Yé, Nayo, Nanga, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel que Dieu il est, tel que nous sommes. Donc, il y a ça qu'on les caillote. Et puis, chose grave, son aïe te ressemble. Pasteur, puis pasteur, Bible dit qu'on souka, à Rocha, na gauche, ba venturier, na le boko na mobali, ba oya solo, ba o muso akena liboko mususu. Pour te dire que, biso to c'est la to samba. Parce que yo comme ici nzambe, ne po yé pas ressemble. A ressemble là ta mokolo mokote, parce que dites le salut est individuel. Si ko yebisa ngai mutu wana zo kanisa nzambe no awasambela yote parce que leon de toloba brana masambela kabata basambela ke pana yete même kimbangu na asambela kabata kimbangu te même ba prophète nyosu ba kufa mutasambela mutazate biso na bango to c'est la dernière jour les jours que Dieu a préparé les jours que Dieu a préparé pour son propre autorité pour Jésus batuna qui papa que ça soit comme fin du jour tabi kuna za ba prérogatif nzambe na koya mukomsusu ni moi ni les anges toyebi makambo les makambo ya nzambe ye moko tato obi que pasteur ezo salanga so na makambo lo chaque jour ba pasteur parce que ba congolais ba linko yokaté ça fait mal parce obi si ko bana ne bazana ndako garçon na fakota duta mona ke bana msoza ato sali adene papa mama mutayeba ka mwana papa te mama mutayeba ka bana adene bana ningo na ndako daibisio tribulation danger okotina enguba aina mapa oketina eke no sombela ngai soso aini ontaba bana no somona endi obeti kwa atelemisi maboko olo banebo oh tu dis comme ça bana na yo te base bena bandaka moi beti fille moi congolaise na kati bisa ouais na monaki na mususu bo yo defana baba na mususu moi c'est morona na kisangani avec moi maman bana magistrat bakangi omoni congolais bakangi magistrat ba condamné pour 12 ans à cause de $10,000 il y a dommages et intérêts na des policiers on bakangi est-ce que malamu to mabe c'est comme ça ligoté moi si na yo peu importe les problèmes le rôle za mukonzi au salisco qui mukonzi ça lo kangise basingotie na moto mobosa ne nzambe na likolo azomona eza normal te et reste ba condamné na CP na acte wana kitoko. Moi je suis abonné na biso wana na moni petanga makasi makasi na bitumba basi ba congolais ko sakana bango tino be ba kota box mikolo bi mona na biso la fille so ya bana ko so ko ganga na kati ya biso a ki ka alba malembe et qui ba mutu ça tout ça tout kende pa ito so ndenge ba gangereza ka ba congolais te ba mali ba ivoire ba mo la mataki na RRD lobby c'est un atiku au parler ba tout ba tu bazana ndap mutozo sola na ye azana Congo siko yo gangela na mutozo sola na ye azana Côte d'Ivoire azana Mali azana yuzu gangela siko nani ngana mona mundele to fani na esika moko na train azo sola menazo ateka solo tu vois comment na ibite mutola zo yoka ndenge nini biso sama okomona on dit mutazali boso okoyoka mais olaki sayo mais mona matina jour na RR maître chura tika na koboma mutu wana mais mutu ko boma azo mona te
to essayer pe ko longola ko élaborer makamona mais yango te pesi ndingi sa beta ndeko mwasi franchement parce que c'est faire justice et puis ndeko mwasi reste na mona fimbita bindo do petit bimisi bitumba comme il faut que ça la makasi mais par exemple ba défendre basi mais jusque là mona ba lo belete comme ils ont deux noirs ba betani entre ba moment soit tout ça moi c'est mundele papa il reste la problème mais makambe église je reviendrai encore ba congolais makambe église car pasteur Mogisha biso ko tena Denis Lessi et c'est les gars déjà ba image akala ba tapante ba congolais sous pasteur ba congolais les sous 15 000 mais oublie que bato ba ndoki Nabia, comment on confond d'appeler dans ndako na yo 2 millions vendus na justice parce que c'est là-bas ça madame bien au baso qui biloko nyonso tout bon le bio to sangisi sous 15 000 to pesa pas à l'autre côté mais est-ce que Congolais ko réfléchir bo na poto est-ce que bandeko là est-ce que les gens pouvaient réfléchir comme ça bon si maintenant 15 000 sous euros bon ba kiseli ndeko bossa likola 2 millions donc 2 millions 15 000 bah on a compte sur ça bah on a compte ces gens sont en danger ba pesa na maboko 15 000 en espèces pour te dire que ce sont des faits man baza ba dealer au moins ici qu'on a sabino tala au moins makabe église oya même c'est à kalezalaki tu vas soutenir Moussa Nzambe à un moment faiblesse à un moment problème à un moment faiblesse il faut que tu aies biso gaza Moussa Nzambe bon on biga Moussa Nzambe ah si quoi to ça la supposition moi to kura la makamio solo be ça te gaza Moussa Nzambe parce que Moussa Nzambe za escroquer Moussa Nzambe bimisaka na ba journal te ka escroquer Moussa Nzambe chaka 10 000 la che cousine et wana te wana so Moussa Nzambe te ce que ça ina besoin que ça la des femmes fallo empêcher à bala on va na ba omba ina ndaku siko surtout ça bloc en ngona pour nini église ka ba congolais faut ba nyoko na bande relation ba congolais bo ba nyoko ni biso na kisaba melisi so ba maya salité ba kimisi bino ba mbangu ba lalisi bino na ba poto ba sali bino ko minga poto ska mundela zofa na mwana na église moko te ya mundele mbonde zo beta lobi na ngomona ba et puis mboka moko te za la délivrer na prière une église te c'est là qui n'a passé na landi sur Marcelo non qui malo maté mo ati qui na ndaki ngolo na tongo yuzo la ndaka mutu wana ngala nakaye na wakante na ndaki alobi aucun pays et se développera dans la prière ngana le chiko ko Marcelo bindo ndimi tana lo ba non mais c'est pas parce que na yoki alobi abi ba Émirats, ba Chine, ba chrétien, ba se développer. Mais na lobby hein. Il faut travailler. On peut réfléchir comme ça des Congolais. To vanda na France, au so que église ni ezo beta mbonda, mais banzele zo salam. Ozo mona bloko nezo salam na monde entier. Partout na France ozo le place ozo. Ozo mona ba chantier. Et ezo sing église. Ezo sing nzamba sa. Et ezo sing pasteur. To longol pas responsabilité. Yo moni pasteur français ni na zo ko pesa li sakolina. Oh mututela ko kufa. Na moni famille ozo salam. Et yo mona mona français. Nengeni na Covid et mboko mekangamaki na l'église kangamaki et c'est nzamba opéra kité pour vous dire que Dieu s'il veut faire quelque chose ça n'empêche jamais Dieu sa volonté et koko empêcher même si la yété a ko sala nenga lingi parce que ça bango na ba verser le kuta avant de sibino père spirituel mais na lobby hein yo za père spirituel là-bas yo mo père spirituel on a oh Yesu mais biso to za ba père spirituel à Yesu to za Yesu za la père spirituel la biso. Parce que celui qui veut être grand, il faut qu'il soit serviteur des plus petits. Yo lingo de la père spirituelle, mais yo père spirituel no Yesu. Kasi ngana to ko kuta ne pas Yesu, mbala moko ne batamayele. Rendez-vous est pas tata. Mais oui. Un dernier point avant que on a besoin parce que tu remis pratiquement vers la fin, mais oragi nazaki na yo tango to perdaki maman na biso, to zaki na yo na monaki combien tu étais affecté. Tout dernièrement, tout récemment, le jour où Bengaki dans quel quand Yom Tobi dans quel étage j'étais, dans quel étage j'étais. Voilà. Parce que ma maman a posé dans la situation morale par rapport à la santé. Mais le loi toujours mon na niveau ya média na biso bala musi li solo ya koto et maman a fallu asa kufa basi bakunda ye li solo la mungi maman fali bakunda ki to ndenge nini boye na boye tozongi sambongo koto yo abisom to kunda ki boye na boye de l'autre côté bala musi solo ya maman ya kofi ko tu boye na boye où allons-nous c'est-à-dire to robuna de to lingi to so na de to lingi mais zone rouge c'est sauté c'est-à-dire zone rouge c'est sauté c'est vous yango mon tribunal fait ça la musala na bato ndenge wana oyebi tokolo banyoso na Koffi Olomide ndenge to lingi place azolanda biso aza mutazana ba dérapage na mona sali su nzemba fachi atuka Koffi Olomide na yebite mutu azologela biso nini na moni nzemba bimisa zo soutenir fachi yo yebi na teso ko gagner yo yebi tala comme président Boyembela ita comme maman président na tuna bango question pour un champion banda 2010 tina 2018 nzemba Boyembela fachi ata vocal les até mais le boko Boyembela ça soni pona bino mais au-delà de tout mais c'est Koffi Olomide c'est un parent. Est-ce que garçon moi moi sur azofinga Koffi Olomide na la nini ebi comme on a été est-ce que so tozu Didi Stone wana kaka to telemisi aw tozu moi moi sur opesi bango papier na biki
balobi bosala kaka CV po azwa bino na mosala. Est-ce que mwana mwasi wana kolala te didi so na obimaka ye? Mais non. Pourquoi tokozala na bomoto lisusu te? On peut tout tolérer, mais kofinga te sauf de l'injure. Il est responsable, il est parent. To critiquer na musique na ye, to critiquer na baction so ça les amala te, ninga so to tungisa ka ye, so ka tungisi so to tungisi ye. Mais ya kofinga lokola mama na ye, na moni bato ke plus loin que kutu kofi. Alala na abimana mama na ye pour la c'est un peu vulgaire. Voilà. Est-ce que bloko na na télévision ko loba? Est-ce que tanga za ko sala makamona nana sana preuve? Nana sala ka simba kila ke makolo simba boko. Et puis maman, vous avez makamso to ke na ko la aventure. Mais ce sont des déclarations très graves. Mais il suffit tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. Maman asa kufa ya batu, asaka na mwana kofi olomidete. Asa na bani musuba sali ya basi, na mwana kama Marifa, na mwana ka mususu Joniko Tuturoba, na mwana kama Sandra Kazadi, ba Christophe Kazadi. Est-ce que bakoko ndi wa mama na bango, koko na bango, bayoka ke ya na bango, yo oyeko confirmer que confiance ako bimanaye. Mais c'est quoi ça au juste? Est-ce que ce monde a été que toke pena loin? Non, on a toke on a to commence à suba touté. Tout ça sous battu. Ce qui bateau ça accepter monde oyo. Et puis na yiko compléter neni mutalo wa biloko ndengwana, momona mutango lo baye na epoto. Lo ya bimia epoto. Lo bi mutango mona pas na musicien moko songolo. Nenga zo finga yobo. Oyo biloko moko seki singa ya. Dominique de Villepin lo ba ke loko moko boy. Systématiquement mboka nyo subiso to intervenant ki loko ba djihadiste, bato ba retourner contre biso. Ben la dernière argent américain. Negolanga congolo zo landangai, musicien, pasteur, sportif. Ce qu'on a battu ba finge la gayo, Hitler pas à la gibongo. Tant Hitler a zokanga Pologne, a zokanga mboka mike, bato zo sepela. Ah, ezu bango. Mais ba yeba ki idée na italinga comme président mokili. Tia baluga na bato za soutenir ye barisi na Russie. Ba France ko da kanga bango ko ba ndonge, ba Belgique ko bango ba seda. Pour vous dire qu'attention na fluo oyo. Ya ko finga ba tata ya batu na télévision, ko finga ba mama ya batu na ba télévision. La mukili sula maman fali oya kufa déjà. Nazoya, ba mama ya batu gratuitement. Je peux tout accepter, mais sauf cet injure. On les a pénal, injure moko. Même dans la loi pénale, les a pénal. Moutou soit ken batinde devant justice. Nous écoutez ces injures publiques. Quand il dit ça, papa ya moko la zana bana na moi sinaye. Quand il dit ça, mais c'est trop grave. Pour tout ça, les Congolais ont tout le monde gagné so bien. Tout ça, les Kamba fali poupa. Oh, Kundelem, est-ce que bateau ne soit tout le Makamboana? Mukolo Kofi Olomide Salaka geste wana. Est-ce que qui était là? Babota Maginan. Bazalaki nan bayebaki ressenti ni fallait zaki na l'époque wana mamusu sur le lot fallait zaki na ba moyen o ya zalaki na l'époque wana te ninga entreprise nyo so ezalaka même ba soda ba la so akufeli tatena maman ba pesa quand même cercueil ba pesa na mutu ba société nyo so qui ça ezako fonctionner bongo c'est le lot mais à combien plus fort na musique ce qui mutasa là qui mutelo kwa ndengo wana bon siko lelo bozo ko on peut ça netini il y a 10 ans ce discours n'était pas là. Pas vulnérable na bengak parce que souffrir na vulnérabilité. Comment les gens peuvent réfléchir comme ça? Lelo. Est-ce que il fallait ça na besoin que tu as makamande ngwana? Azoya concert monene, azoya na bela est-ce que yé moko na zola ndanga? Est-ce que makamande ngwana etali ekutu neti na nini ba para ba siba kufa kala? Est-ce que yé moko na ko follow mide? Il y a na besoin mbongo na asa na oneti nini? Non. Donc au monde makamna Congo, nous avons inversé les valeurs. Bateau ya matika biso ba sportif to lo ba boy po ba yokaka po bateau to ko mona ba intellectuel wa soi disant batanga le ba komba zoba très bas na zo mona ba manix so na zo le kana télévision ba petit ba ki au monde je suis diplômé mozo zoba moko na télévision un idiot tout à fait mozo mona mutazo raisonner peno ne mutu moko azala quand même na Congo te on peut pas réfléchir comme ça des morts ce qui nengo wana to que ne ko tuna ba société nyo so ba kundela ba to ba misabatu wana ba futa lelo non on peut pas réfléchir comme ça non. Toko kondimate mwana ya mwasi azofinga bo mwasi ne mama wana mais mama na kobota yo pona ni toko tika biloko lekaka kongolo zo landa ngai na yebi ko za muta ba sentiment za muta ba appartenance mais lobe ko karako ko bukana to zalaka na ba seigneur lei ba sala makambo to zalaka na ba luambo ils ont fait plus to zalaka na ba te belé ba sala makambo le ba madilu ba pepe kale ba sala kango ba king kester ba papa wemba ba mettre ba beta ba tuna poto apona papa wemba na king kester mais le ba ko kotala ba to na misute ba sportif ba bunda na poto apona ba musicien le ba ko kotala na suna misute et comment osala bango sol il y a des choses faut voir bon vanda ko tanke mutulobi non je peux pas rentrer dans ça même pona lipa même pona kwanga okoko koma na niveau te non tu peux réfléchir boité na moni zolo tu na mama visé ça ni tu na bi fallait avoir une délégation il y a plus de 50 personnes
événement il y a le 25 novembre au lieu de s'attarder sur ça beaucoup plus dans le jour où on a parents ça n'a rien à voir. On est combien les visas 54 visas il a le troisième fois ça troisième fois ça a ouvert fallait à cause de 54 visas faire à cause de 100 visas l'obérité à cause de 40 la cause à cause de 50 il nous subit à cause de 60 au moment ba gezi mawete ba petit nanga bina filé ba petit musu nani les boga nani Robino Mundibu au moment ba c'est belé ba ko na bango pona misala na bango bali ko sala ya ba sala na bango toto me ba sala minene ndia to ko beta concert bisonyo yo na kati biso libanda kozo visa c'est bon mais et aux années somme on pas ni nazo eli kambo na bangi na ko prononcer 3 semaines avant parce que pona nini na mono ndeba to lwa ko melonde ba chef abato na poto ba te au moni Israël tamba takiango na Palestine et c'est balobaki te bo fandika bokilo bina tongo baby c'est ça mobali ajistaka bongo donc ba numbi tala lié quelque part Félix okomona wana mobali général lokuté anzala yo ngoko ba muto solo moi je crois que bandeko wana za troisième voie ba sala ba ngapo nanga je crois que dans les jours à venir ma famille belé ba se retrouver dans liste wana na ba frère belé ba oya ba sœur ba oya ba famille bon peu ba se placer mais les camerounais za kalika munanga moko te za likamba Congo ngala linga te mutu moko tele lokola ngai na bina délégation ne fallait zone bango ba famille belé ba se placer na sima wana parce que ba na bango ba oya ba obunda ba ozama quelque chose ba lire ça mais ça yé moko te na mona ki nani oyo mais ya ke pa na zela nani oyo ebanda ki petit na biso nani déplique ayaki na batatike libiso bango na to mona bana ngo bazaba ko mosala pe ya misala ki tobola na musika sika na déco mutami bale manda chanta ina bato tiki bato bato bazo sala ba famille ba komo moi 10 chiffres miyaki pe na mona ina bato be na petit na ngai nani luboya petit na ngai luboya donc na ebisio ye pe mystique petit na ngai luboya na pesika code wana donc bayeki na bato batiki na bato siko yebisanga bo sepeli tote yo sepeli tote sepeli ne ba pour ba so ba famille so ba so ya pour famille na bango to za na bango mais ba ya pour impolitesse ko finga na finga obinga. Un petit parenthèse. Namoni soumona moi si moko awa na télévision namoni derema comment se fait-il yo lobi que bosabe influenceuse selon bino ne omibengaka selon bino mubali moko akotilo na ndako esiko bota ba no mibale to misato abimi bina yo utilisation na ndenge ya lingeli sa tata na yo ayeba sa mama na yo ayeba sa ba faimba zo 1 euro moyi na télévision comment ça batu que non basalinga boy okomo lobondo sa victime osa victime par rapport à quoi osa victime ya bonzo tonayo ça n'a rien à voir de déranger tous les gens à la télévision on va ngai tant que nako zotata no côté ndako tuna ki ba congolais au sala comme on a sentiment il faut faire la part des choses entre les sentiments humains na sentiments publics au côté tout qu'on les laga tous les jours à la télévision non yondo sala kindumba bo sala ki yango na zakolo ba chaque fois au moins mikolo ekiti bandeko ba finga bato balembi basi ko finga bato comme il se doit balembi mibali ona ba tomboki bakula taka ba jipe ndengona te comment nga na kofana na ndako finga ka bato ko songo lai na mbeto mais c'est que na mobali te Bible lobby nazo aider yon ndeko congolais mobali ndeko mobali congolais na jeunesse na pesope okeno tanga Bible poli ko tanga te Bible lobby boy na mobali ajebi sa mobali devant moi si tes désirs porteront vers ton mari mais il dominera sur toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on comprend? Très bien. Ce qu'on veut comprendre, peu importe moi si mais Bible n'est autorisé que ba désir, ba posa, buzoba, ba kamunyo surtout ya moi si ya mabe ko ya. Mais le koloza mobali, Bible lobby, tu domineras sur ça. Bible mute lobby nengo wana. Donc ya malamu etika la mabe dominer longo lango. Moi ça kola la kalambe to finga ka batu ndengo yo. Moi ça bonba to soup mondi ba bimina ballon. Pato soubi makaka boydo mutafandi ka bando finga batu tranquillement. Na lobaki na bino musu ezo ya mundeki ndingo wana. Boto tika ye, mais bozo mona nenga zoya. Aso banga mutazo finga mutu nyoso to. De toute façon zo ngona IDPS pour qu'on peut finga ba kipana bangote. Mbatabe so 6 na psidori pratiquement na suka. Bandero batala kiyo ba retenir nini en 1 minute et puis mo bambote na yo ngana sesi nanga. Et puis elo wasuka mais mutumo atunaki ngape na yo na tunongo. Aveugle la baba bavandi courant kei. Aveugle ko yebisa baba ndene. Et baba ko yebisa aveugle ndene. Mais est-ce que c'est normal papa? Tu bavandi. Déjà baba mona raté. Kasi baba azo mona ay mona courir avandi na aveugle. Mais aveugle ndene déjà na buto libela. Siko baba ko yebisa aveugle ndene. Non, déjà avec la biba na buto libela. Ay bisaka ke courir ki. Parce que courir za royeba. Il y a vivre na buto libela, oui biseni.
à réformer nene mais na retourne mutu déjà avec la mona raté donc vina isa butu à libela si on réformer net ni que courir que so mais na déjà na courant que de libela tu peux réfléchir bon merci mingi bande ko na ngai ba congolais na solo ba mingi na ba pasteur au bazana mboko ya France bo traumatiser ba congolais bo traumatiser ba foyer ya bato nengo zola na ndako yebi o nini yo sana ba foyer ya bato ba nebele bazana ba ndako ya ba pasteur ba frère ba diacre ba choriste ba protocole bazana bana na bino mais oyo bino bo sala bo yebo kasi ko ndire nzambe na likoleza polele botika ko déranger bana botika bato bazala destin na bango ba yi déjà na poto na soyi na frère moka sepeli singa et to kutela ki na ya sala na aza mutaleta ya mboko alors bien j'étais suivi à la télé avec ma femme, je te suis chaque temps. Tu as touché un point qui m'a révolté. Quand tu disais le problème des dîmes, moi je dis, mais c'est monsieur, il a raison. Alors, on a touché à 2000 euros. Passer à 5 200 euros, il y a dîmes. Mais quand tu as 200 euros, on a ce que c'est déjà à dîmes. Chaque dimanche, on a fait une offrande. Quand on a un bon, on a 50. 4 dimanches, c'est ça la combien? 10. 50, nana gocha 100, nana gocha 200. Tout chaka le rôle à chaka 50. 200 sous. Plus 200, ça fait combien? 400. Ce qu'on a au foot à main, on a ni courant, on a ni cantine, j'ai trouvé que le monsieur, il a raison. Il a raison, le dîme, c'est l'impôt. Dîme, c'est impôt. Passer sur la côte, tu seras un bon jour, il faut y aller. Passer sur la côte, tu seras partout, tu seras pasteur Nani, Moutulangai, Nani, pasteur Nangai, Nani. Si ça toque bon. Yebisa pasteur Shora Kwetu que tout ça na besoin à expliquer biso ningeni bato azoko sa bato pona dim. Question pour un champion. Ceux qui vont komelinge loko bengi na numéro na ngai 0033 7 51 51 77 80. Mukoloni ni yezo asenga dim na temple. Bo pesa nga verset biblique oyo yezo asenga dim na bo moina na 3 ans na ya sala wana eza na 100 euros na chepo na mutu pasteur big pesa nga mukolo yesu asenga batu dim na bo moina na 3 ans ya sala na sa moyo soko pesa nga verset wana olobeli nga na passage wana na tiki 100 euros pa ya matop à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu kabona ba oyo soki yesu asenga dim te ko sakana batu pourquoi ko moni la batu pa pamba biloko pa pamba kabona merci quand les matines ni kabona to c'est manzambe na we ya kanga na mutu merci mingi na bandeko so balandi biso à travers le monde ezande ko na bino l'imbattable Churamboma 130 kg 2 mètres de taille un sportif averti oyo à mon au-delà c'est lui qui vit dans la révélation vit dans l'avance par rapport à sa génération il sera mal compris c'est moi merci mingi na Carmel et Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma Denisha la plus belle Blessing merci mingi na bandeko nyoso balandinga na monde entier bandeko Chypre du Nord Chypre du Sud bandeko Brésil ya Maroc bandeko ya nini ba Soudan du Sud papa bandeko Afrique du Sud Angola papi lele mbote mingi no Angola maître Jonas 40 à 45 140 mbote be na maître mutulanga makumba mbote bele maître makumba merci mingi d'abord na Ida Okapi lesa bango na Bruxelles Caroline Tindi na Brésil Sasa bango nengo mesano sasa bango na Brigadier merci mingi na Jonathan Mikarago ambassadeur ya Mikarabo Jonathan so okeka na sika wana omona Jonathan za wana na Brésil wana fungo ela bango fungo la Brésil et fungo la Louvière BBC fungo la veut dire PC la mbote na maître Jesak na mama Philippine boti Congo mwana ya vie muntu mbote belé pasteur Gilles na Brésil champion makwaya na Brésil mbote belé petit na ngado mazé sim noir zongela musala tozana besoin na yozo ki matro zonga musala busala musala esala bien boko tikela kaka Belvina na sila boete terrain munene bo banda bisika moko bandeko ba komo le kabino ndengwana bosape na poto jani na olukai Amé de Matonga na isa merci mingi na bandeko nyoso balandingai ezaki ndeko na bino l'imbattable Churamboma c'était ma réflexion merci mingi na ba congolais balinga kapé balandaka ngai na pesi bino numéro question na ngeza kaka verset biblique nini o Yesu asenga ki dim so bo pesinga ngo ça et ça déjà tindela nga version na benga na téléphone yebisanga otungisa otuna ba dima lo kuta olia ka zambonga pam merci Madame tu raté la séquille dans notre roman en tout cas tout est bien qui finit bien merci beaucoup Marno Tonga bientôt botal biso beaucoup mais biso numéro on vous aime beaucoup d'ici là portez-vous bien bye bye à la prochaine.